C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Wana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakukila par rapport à Évangile. Bien-aimé, il est temps que ta lumière luise. Nous sommes la lumière du monde. En accord avec Matthieu 5, verset 14. Et toi aussi, tu es la lumière du monde. Bisika molili ezalaki, bisika molili ezalaki. Bisika Yesu amoni azuanga, bisika Yesu amoni azuanga. Bakomisanga pole ya mokili oyo, bakomisanga pole ya mokili oyo. quartier Kindele, difficulté makasi tozana ngo mai na nzela na courant lisusu ba difficulté vraiment ya makasi to ana ngo déranger biso ya mwana bon to senga na papa mokonzi ya ekolo ameka un peu kosunga biso neti boye classe ezongi mai ekoza te na ndako ozoblige okita mai okende kozwa mai mpo oya osokoloke classe parfois ke ekoma na retard na école eza vraiment bien soki bakodiseli biso mai na quartier Kindele tofongolaka ta kofongola na robinet nde bakomini mosusu bafongolaka le papa neti nga banda na koli boye robinet ya mai koto toyebi nde tofongolaka te courant so eye kaka flash parfois une heure du temps et que ici et que ibo c'est la team pour le moussous parfois une semaine pour à côté ba poto pe lisusu ba singa to débrouillaka na marque na biso me ba to snell ba koya na semaine moko ba koya parfois 4 fois 3 fois ba groupe différent ko déranger et ça vraiment bien te ba trouver les solution. Musika nazalaki elamba ya sika alokotanga na fulu musika nazalaki alokotanga na fulu vraiment danser pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on le fasse avec son cœur. Parce que c'est lui le maître, il est au-dessus de toutes choses. Bon, il n'y a pas si tôt associé Zali. Tous les partenaires mix oyo tous appelés na partenaire mais tous un bon joueur baza awa ne mo moni bon joueur bazali
grand talent mpe baza awa mais eloko ezosunga biso te ka bapartenaire nde baza te mwa soutien wana nde soki eye lobilobi esa mpe biso mwa bien lobilobi tokotombola mpe toujours leopard yango kaka. C'est bon. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a? Albi. Ah, tu as bon enfant. Tu as posé toi et bah ah obé par match ndenge ni bona ba partenaire ko ba sunga na bio na sala o. To obé ta match mais soutien zate. Tu as ba jeune joueur, tu as talent mais soutien zate. Souci na eza nini ko oyebisa. Ba konza mboka ba soutenir bino na nini. Bakonza mboka ba soutenir biso par rapport ya talent na biso nde tobeta bale ba soutenir biso na terrain un jour peut to comme ba jouer mboka oh terrain za komi na monga fulo lobi terrain ni misiko c'est beko C'est de ton vie, je fais de ton vie, je dans ma vie, dans ma vie, prodige dans ma vie, prodige dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Yes. Obelemina yoyaye. Mon Jésus est plus haut. We are the winner. We are the winner. Toza na commune ya Monga Fula précisément na quartier Kindele. Bon, érosion au bomoni eza érosion oyo ebanda vraiment kala ba chef na biso ya Kindele yake bayebaki ndenge yotsa bassin moko oyo ekoki kobomba mai te tellement batsa bassin te yango mai eutaka kote ya makadam na biso ekitaka yango esala érosion nyonso komona. Tosengaka na bakonzi ya mboka en tout cas Kindele eza vraiment quartier moko reconnu yana baétudiant oyo bakendaka bauniversité eza na bamama babimaka ndenge érosion eza boye ekreaka plutôt insécurité parce que twana bamama batekaka na bazandu bazonga butu akozonga butu boye yana bato babe so babatami na babambu tomona bango te mpo érosion eza tosenga na bakonzi vraiment bataka na érosion na biso oyo so bakosunga biso bakunda. Jonathan. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.